ngana yaka ndeko ba vérité soko kanga basala nini awa na ye makambu oyo ezala se awa oyo biso na bino il faut tolite za départ ya ka makambo ya kotergiverser za lisusu te ndoki munene oyo azoloka biso na IDPS ezalaka buya lunye abanga motu te basala prison mpona biso nyonso IDPS esi ekufi bandeko ndenge botelemi awa quand même à Kinshasa vous allez constater que IDPS doit exister na pas province IDPS doit exister IDPS viva na yebe ko panza poker pour la nanga siko de lo bien soki IDPS ezokufa lelo eza mpona bato président de la République na kabuya lunye kopesa bino siko ba vérité po boyeba po kozaba na IDPS